ngana osenga mama Congo tchana se Karine azande konayo ande konayo amwana mboka azande kono congolais boluka botchana se makamba okende pa bambila vraiment bobwatsa asi luzolo soki nakendaki na ba video ke bana baolala te bana ba traumatiser na video asi azolobela bango bazwa ba zéro na classe asi luzolo ba interpeller peut-être ngeza la grave voilà otinda nyonso na ba o nyonso bande kuluba ba kobeta nga ba kosala boye eloko bobosana nga déjà ndenge ba lubi na sans papier c'est que nga na yaki poto koluka protection bango bakadia na mikanda do ça veut dire ngunda nga ona luba na kima kuna na yapo na protection bango ba réaliser ngo OK mutu nini bakopesa protection congolais nini bakopesa protection mais ozalaka bien na mama Denise ozali mwasi ya président de la République ba photo na bino soki aye Belgique bukangaka na ye ba photo bomela ba champagne ensemble Allô Allô Masasi ya Masasi boni mama kuna na homme de veillard misunga naza déjà na misunga homme de veillard au moni tant maman a piqué crise allô na oki bien te tant bazo sengo mbongo yo tindi mbongo bango balie basonge bakati basonge bamemeli badispensaire à mike eza sunde ngwana te mama mena poto na Kinshasa la même chose eloko ezo sepelisanga banda mama koma na misunga homme de veillard kotali mama oh mama zongi lokola bébé bazo soya mama oh mais nena so moni mama zongi genite mama zolia 3 fois tongo midi poko ndeko nanga elo musu sepelisi ngai misunga homme de veillard oyebi ke bana courant zo katana soki esalika manœuvre pano eyali temps bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga noso futi mbongo nozo regretter te abo tusu bien na ezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine mais azala kuna abela te bazo sala examen en tout cas ya Masasi emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emonani na misu te emonani bambongo na zotinda ya pampa mana c'est fini tout ça boko liango lisusu te homme de veillard misunga ngana bango rendez-vous kana fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme na komi li petit misuna babe bande ko balandi to ko lisusu na moment na biso de zana kati mission na biso neto mesana to zana rendez-vous na histoire na bande ko na biso ken piana Makizembe boni ndeko na sans plus tarder boni santé. Ouais, bonsoir JR, bonsoir na bande konyo surtout. Bozolanda biso oncle Patrick ya misi ya mama Gilène Ngongo. Bonsoir na ba congolais surtout, vraiment JR, merci beaucoup. Ndengo yeto sur la poba dossier za ebele vraiment makasi. OK, merci beaucoup. En tout cas, oncle ya misi mbote na pela mama ya ngwana. Makizembe sans plus tarder to lukio parce que tout le monde vraiment la millier na bino bandu ni weze belé. Il est vraiment pour l'université Makizembe. Dans le sens que tout le monde wana mama Congo va le bien que funda nani de pour abeso Karim Mokosi. Yo binde. Bon, premièrement nano ngai constamment ko sina sali na poto ezali bandeko bazana mikanda bakoma bazo bandeko bazuna mikanda te batupamba et comment soki azana problème nandeko azana mukanda te il faut provoquer à kendeka kambila parce que biso ba congolais moi qui motema mabele karatro avec que ceux qui nga naza mukanda ndeko azana mukanda te il faut na grimacer ka na mbila omoni ngalo bango soko lingi okende ko samba na moninga soko za fort zela moninga na zo ba papier comme ça bokende ko mekana bozana mo égalité que yo za na papier ya za papier bon makambu na bango ti ezokende ti ba koma na niveau ti ya ko promettre que ba okena bambila biso nyonso tozoka ngo kaka na ba réseaux sociaux mais un congolais ozolingo kende kofunda moninga na congolais na moment moko ya faiblesse onanga nazo trouver ngo eza logique moko vraiment te. OK, ça mais est-ce que vous pouvez savoir conseil tout cela na bango to benga ta mo conseil te que non bo bungisa dans la miable entre bino na ndaku
au bon ça entre dans la communauté ça ne va pas bon au moni premièrement nano ndeko na ngai JR ndeko na biso Karine aluka kaka abima na monde oyo ya koti oyo ya ko expose ka famille na ye ko expose ka surtout mwana moni babiso pe tozana bana awa to fanda na bana mais moko boye pe bana baza sacré bana il faut ko protéger bango nyonso parce que ngana mona ba di lundi à dimanche Karine a exposé ka mwana na ye na réseaux sociaux na ye moko ce n'est pas bien surtout elamba nyonso mwana na ya kolata il faut mokili mombeye ba ce n'est pas bien parce que mwana zape muke eza bien te ko expose ka mwana bongo eza bien te mama Congo série moko pa nga kende na Jael Show na niveau ya la police na benga mama Congo na se na bitika aza serment boya ayoka ka pena conseil ayoka ka conseil aza moto mabete atikaka na epe Jael Show pe na meko yebise na bi Jael tika makambo oyo parce que na solina mama Congo acha na se mama Congo ayoki luka ocha na se mais Karine kotala lelo ba makambo oyo ndenge ezokende nga ezosala ngala apasi azande kona biso ya mwasi azo passer temps ebele na distraction poto ezali par rapport à quoi distraction parce que poto ezali na kati ya ba réseaux sociaux quoi voilà poto ezali mboka na biso te déjà Karine aye na poto awa na 2018 année 2025 akokisa 7 ans na poto 7 ans na poto kaka ya boye ya koswana 7 ans à poto il fallait koluka nanu abongisa makambo na ye ya bamikanda lelo so Karine Mokonzi asali kaka concentration oyo biso tosala parce que mutu moko auta na mukanda na Kinshasa azalaka te na sala mission ano yebi na mission na na vie na sala keno bato basika baninga te pour na mikanda na lubela ngo oyebi voilà omani lelo babiloko mususu esalaka passe lelo passe oyo Karine azoyoka ke bazo attaquer mwana na ye ezaka pasi oyo bango na ansi luzolo na chelo loko moko oka makambo ye na ansi basalaka balobela mwana na ngai bana na ngai esalanga pe pasi eloko wana mais tozaka ba parents famille kutu decidaka babino il faut komema bango na la police parce que bakende ko prouver po ba traumatisaka bana ke bana bazwi na classe te boye mais na lobaka te totika kaka totika ba bandeko na biso to a famille ozo comprendre to a famille tokoke na makambo bongo te zela zero yoka chana wa mikoko to ata mutu malamu alaka yanga boye suka na ngo biso suka ka nde tozosukila na sona o alobaka te atikakela nini keno na mona bila oyokisango te nini akati bilamba bana keno ba doublette bon papa liboma bon doublette yo bana na Belgique mwana yana divorce ozobenga ya Angel na Angela na biloko ya tindeli wana WhatsApp wana atika kangi photo ya divorce ya tindeli Angel Angel siko tu alataka na kitoko na anglais na moma Angel siko pe mutu ya anglais ako explique na tindeli yo biloko moko batuni bana na classe atusko atindeli Angel ba divorce bana Angel abi moyeza to sala mo traduction en anglais pour biso pe bato anglais aw Angel pe le musu biloko ani tumba auti ba playback ne aw sala ka bana ken ba doubler Ausala mwana divorce pour mwana zongi zéro. Ausala mwana boyde zéro. Avant na réunion. c'est ça devant ya zaka ya mwana mais quel sala ka ndeni tango ka biloko yo vraiment attaque parents papa. Olobi sala ka ndeni ni tango ka ba popo oyo. Ezo maka bande ko yo se. Non, et salanga passe moni sérieux bana kutu ba ofande pa ya oncle nanga oncle Patrick ya misi ya mama Gilène Ngongo. Talasko oncle na biso baza ba Swahili o pena ke batanga trop oncle na so tanga trop aza pena tobola ba université italaka atanga na Afrique du Sud alobaka anglais très bien alobaka ngo très bien ayo continuer classe na ye na Angleterre asilisa pena ba classe na Angleterre sikoyo tala ba place oncle na biso asalaka tala aza mutu munene nano aza pe businessman ya munene kotala déjà bana bafandaka nano epa na ye kasi oncle na biso kasi bana baofanda nano epa na ye ezalaki neti aodenigre oncle ke bana baozwa ba zero bana baokoka ba devoir te tala video wana bana nde bakenda mona ngo na TikTok en tout cas na oyebisa yo René
esalanga motema pasi moko ya grave mais zela oyo kaka bon doublé wana na Belgique mwana ye na divoir ozobenga ya Angèle sikoyo babiloko ya boye eza neti ezalaki neti baodenigre nga te me baodenigre nde oncle epesa oncle kanda moko impossible na babi te tika kaka tika parce que soki otali bana nanga quand même résultat oyo bautaki nango na école Saint-Augustin na Bruxelles toya nango awa na mos babi no bano soki bakontinue kaka barésultat oyo awa ekosala biso plaisir en tout cas batangaka nde batangaki kuna parce que tomoni bana barésultat ya bien Saint-Augustin na forêt wana ozo comprendre na forêt donc eza mwa pasi bapolémike na bino kokotisaka na bana naza lisusu na video mosusu awa ya ndeko na biso Karine omoni Karine ifaluka achange kaka po biso tobaki bamakambo na bango oyo mwaye tokota yango mingi eza te yaya est ce que oki kondima ta na sia bapolémike moto afinga mama abota ayoki azala moto ya liboma zelo oyoka nano oyoka nalinga solola vérité po penza osololaka pe zela omoni soki esali opasi onkosa te kena na famille bato maboma maman fatiken s'il vous plaît au avec tous les respects je vous dois s'il vous plaît na fauteuil jaune kena na ndeko na master na nga omwana kindeko na yo siko omwana kindeko famille na nga yo ndeko na nga c'est bien alors soki bosola na kindeko il faut oyebisaka ye ke engoloba makambo osela Karine makambo pe yebanga mamboko sazanga na balini donc ce place se komi siko place omoni ndenge suye aleli akosani kolakela ken déjà notalo ono lobela siko yo ane loko lakela ngate ezwanga ken na lia ya yote na yiba ya yote na mila ya yote to ebani na musala oyo na baki se le pomo na kena lobaki ona loyenge tete na tanga te ken wana famille batama bomma yana na longa ba bomma yana na kichasa le bomma mama moto keni bomma yana comme ça le bomma s'il vous plaît siko yaya ozomona déjà babiloko ya boye nga bon nga ya biloko mo boye pe soki siko babiloko ya boye neti alobaki neti na mama Congo alingaki nango la police alingaki na ba justice il faut approuver preuve ki ya mama wana o aza muta liboma abota bana ki mama ya liboma ozo comprendre na sœur na bino moko boye abima na répondant voilà siko moni nga na pesa réponse na bi nga na koki kofinga mama bango te po mama bango azaka mama na biso siko ndeko na ngai Karine babiloko oyo ndenge ezali kokende lelo dossier boy lobby okuna dossier boy ezo sala pe bien te et sala bien te ngana osenga mama Congo tiana se Karine azandeko na yo andeko na yo mwana mboka azandeko no congolais boluka botiana se makambo okende pa bambila vraiment bobwatsa asi luzolo soki nakendaki na ba video ke bana baolala te bana ba traumatiser na video asi azolobela bango bazwa ba zéro na classe asi luzolo ba interpeller peut-être nga ezala grave emso to nga to memelaka école ba convoquer asi luzolo approuver bango ozo comprendre Chilelo na koka hôtel la vidéo wana ansa sala na Karine te ya ko dénigrer bana na niveau wana parce que ansa sala kibongo po na bomana na bike kena ani na mukanda te atakuto na sali nini ana place au même donc ba congolais boza na système bo soki na mutazu mukanda te yango moni o nyonso mama Congo sala ayike Karine ana na do Karine soka na doki na nute éviter pe mo ba problème po bato mso ba matela yo po ba yebi ki wana place ok na bango te yebi ke Karine alobi ye kuta zo sepela ba funda ye comme ça ye azo kande mukana protection civile comme ça lukana ye na sens que ya kende pe ba funda ye comme ça ozone mukana na ye bon René zelana lukana no vidéo o Karine alobaki soki makambo wana ngana répondre avec ba argument na yo ki pe muto zela non, chose appel, il y a la police et Benginga. Il faut là se présenter, il paraîtrait. Bengi kuna vous expliquer makambo et les cana. Non, c'est fort ok, kuna lobby. Voilà. On a besoin
bato bana ba vidéo nyonso parce que nga na dia na quelques vidéos olobi ba tchan na flash disk botindela nga ba lien te botindela nga ba vidéo parce que na courage te yo que balola lien comme vidéo loko ezebili po basela nga te soki eza déjà vidéo ekuide ka na tindeli mutu na WhatsApp ba tchenga na flash disk ba ngai. Donc là nous avons un peu vidéo kala merci toi en Afrique te toi na poto na moni vidéo école ba publier wana nga moko na confirmer bien eza place mwana nga otanga lobby na okoma na école il faut porter plainte parce que on a kinde ko komisa mwana na yebisa bon pe ke mwana nga za star école yebisa kinga madame to ana ba caméra te na école parce que ils ont interdit caméra za donc ndenge ba caméra za te ça veut dire que mwana no muta okanga kai photo za te muta ko filma kai ana école za te ndemo ya ka otika ya opesi biso na liboko ndemo ya ko zo eto pesa ko ipe na liboko donc vu que pour nga ko filmer école mwana nga eza danger na imposer école et puis nga la solana directrice soit très bien quand on a ba basika ka ba ba néerlandais ya ko ba monoko nini e boy ba ki ba interprète bazala ka partout surtout côté ba baza RDA bandima bana bikolo nyonso ça veut dire ba yebi que bana muntu akoko yebisa bango lingala laksi nini na Kiswahili likambo ba lobi eza nini na monoko bo ilakisi nini. Donc école est portée plainte parce que mutu a droit de filmer école T. Il faut bien s'expliquer bito pour filmer les. Vu que bon on a mis au maïl été, bon y éviter que des boulons na mukanda ti, ce qui effectivement na peine mukanda ti, des boulons na ko sabatu. Bon y va kibino bat boupé sanga mukanda. Des boulons bat deux fois le malheur est bon. Bon y bien wana na mboka o na poto. Donc tinandenge na live moko likanaki il y a 7 jours. Il y a tantino avant dans la Belgique bachaki adresse école à mwana ba vidéo na nyonso na nango na besoin botindela ba vrai combo na bango parce que ba fan otindela nga de ba combo mais ikanga na téléphone na mususu parce que air ambulance y a que on répondre qui urgence déjà phone musu eti ba phone musu eti kalaki donc na banga ki viki na ka pe bien tingamo na mwana ndi na banga ki olala na binga ki ambulance donc boy dinga bana ba vrai combo na bango nyonso ba adresse kututé ba combo to na Union européenne nazana ngoka mami na bango nyonso na ba combo na bango solo nyonso nazana d'accord botindela nga nyonso lokwa to na Union européenne botinda nyonso na ba o nyonso bande ko luba ba ko beta nga ba ko sala boy eloko ba bosana nga déjà ndenge ba lubi na sans papier c'est que nga na yaki poto ko luka protection bango bakadia na mikanda do ça veut dire ngunda nga ona loba na kima kuna na yapo na protection bango ba réaliser ngo. OK ça va. Alobi aluka protection ngunda na eko simba na bando bana ngona mama Congo na ba era na ba nani na ba presse bakali ndeko nanga toza na poto awa je pense alobi ngunda na ya bwaka nguna na bwaka makambo azoloba ki akima pona ba problème boye yaya protection ba pesa ka yango na mutu oyo azana ba problème na ba autorité mutu oyo azana ba problème na ba autorité peut-être ya mboka on comprend est-ce que Karine makambo aloba raisonner pena bien déjà mutu nini bakopesa protection congolais nini bakopesa protection mais ozalaka bien na mama Denise ozali mwasi ya président de la république ba photo na bino soki aye Belgique bukangaka na ba photo bomela ba champagne ensemble soki problème ezali ya ba propagande osala ba propagande ya chef de l'état osalelaka mwasi ya chef de l'état makele ba photo ezali yo na mama Denise bosololaka très bien bukangaka ba photo. Déjà aux en relation ya makasi na ami d'Achati to mona awa soki problème ya ami de Bimi eza ba Karine ba nene ya clique moko boy oyo baliaka ba mbongo ya ba
Amida wazali mwasi ya président Vital Kamerhe na Congo azana aza président ya Assemblée nationale zela te Mama Congo de aza mutu oyo aza problème ya sérieux oyo awa il faut babatela parce que Mama Congo aza na problème na président de la République na mwasi na famille ya président afingaka bato wana nyonso na baofficier ba Vital Kamerhe yo oza bien na Vital Kamerhe oza bien na Amida Vital Kamerhe azali président ya Assemblée na oyebi ndeko nanga Karine luka Mama Congo bosolola boboma moto parce que naomona makambo ezokenda mundele akende kopesa yo protection mpo booswana bino basi oswana yo na Mama Congo da Mama Congo nde akosala ke baprotege yo mpo yo ozoswana Mama Congo ileki. C'est ça parce que maman bako protéger yo soki oza na possibilité ya kozonga nde mboka na yo te boko okende pe tribunal boye Karine to ana ser moko azalai na bana misato awa na mboko oyo bauti kozongisa na ye na bana kokanisa te ke soki oza na mwana soki bato moko boye yo parce que bakotala ti emso yo ndo bandaki bango apres bango ozelaki barépondre mpo yo okende ke yo oza na danger kozala na danger eza kozala na problème na Mama Congo te. Ok, ça va, merci beaucoup Ken. Vraiment, toujours continuer, mais... Mama Congo aza muto aza populaire te aza na bato oyo ke soki okiti peut-être Congo bakoboma parce que pas mundele oza na danger te so oza na problème na Mama Congo awa na poto bazongisa kutu Congo po kende ofanda be po yo olobi oza na danger na eza na Mama Congo. Mama Congo aza na France yo oza na Belgique oza déjà na danger te. Oza un problème na Bakali déjà azara soki wapi awa bayebi oza déjà danger te. Oza un problème na era aza muta Suisse oza déjà danger te. Merci beaucoup Ken. En tout cas merci beaucoup pour la réponse. Non mais vraiment omoni batumile puis basaki berera olubakeno bon Karine avec ma mona naye attendre sera na école privée c'est parce que Karine na mona basa mukana te mais que la loi belge normalement même la loi mukana bango selon loi moi na so ya na Belgique sur aussi âge moko boy il reste ça 2 ans et demi quelque chose il faut attendre les a obligé maman ça la mukanda azala mukanda te moi ne vois pas côté bato rien à voir hein parce que moi si j'ai passé ce cas voilà zela kasinga pe awa nazalaki na passé ba moment mo bope ya ordre de quitter mais ba na nga bazalaki kotanga selon loi ya Belgique moi na ba parents bazala na mukanda te moi nazala en ordre te moi nazana droit ya kotanga selon loi ya Belgique moi na okofanta moi na ndako te po na ba papier vous comprenez soki bato bolo babobi aotangisa mwana na école privée po azana ordre de quitter côté ana era okosi na peut-être suite za makambo nango mais awa na Belgique selon loi Belgique mwana nyonso to azana droit ya okende classe pasaka wana kino awa tozaki na bikana na biso mbuka musume bana abazaki na légalité selon loi mais ezaki obligatoirement obligé ban faut bakende classe donc c'est ça mais elo musume ya lobi kino pona mwana endo zo bakeno car il faut pas exposer mwana ye na ba internet tout ça réseaux sociaux mais ya lobi mwana za star za star donc il s'agit une école bongo mwana za star donc a exposer ya. Bon, merci beaucoup. Ndeko nanga alobi mwana aza star te, ana doba gozo e photo te video te. Alobi mwana aza pe star quoi. Zela kasi te, mwana aza star te, yemoko mama comme ça mwana star na aja mke. Parce que yo pesi lwa bongo mais yo moko chaque jour filmaka mwana ngo. Yo moko exposaka mwana na yo. Na mwa kutu ba video mususu Karine aotambola na mwana yalati ceinture na mutuka mwana za sans ceinture tomoni namoni sere mo bo sala video wana zolakisa bo na ebite mais bankambo musu na oki Karine alobi akenda kotika mwana na école alati sere mwana Pampers abosana ekotikela mwana ba Pampers aye kozwa mwana ndenge ezaka ba 15 heures akuti mwana Pampers ezaka kovimbe poli na masuba akuti bilo mona ti ba makila tout ça Karine, vidéo, moi, je suis dans les réseaux sociaux. École pena na Belgique, mboko Belgique, moi, na misubeli depuis Tongo. Pampers, c'est que nous avons une école. École, moi, na prête Belgique. Que moi, na bas soigner moi na te. En tout cas, Karine, il faut que bakana bilo comme ça lo baka, surtout batushaka ba école te. Makambozo lo bawana, c'est très dangereux, hein. Jana lukana na zela nakende akotike boyebi ke na bosana omema ba Pampers na ye
Pampex banda na latisaki ye. Yango de la ke kokute nango ase asubi Pampex evimbi. Eka mwana moninga ba tuninga kaka no bika no chikuli. Ba ke kozwa ina biso no mwana moninga modèle bandi kolila. Nanga mona telinga biso ba ki mindele te ngena toni sa bon pe makambo bon pe néerlandais nga pe français. Na koma na na ndako ndebo na ekolongole Pampex na moni esali bo mwende saka lokwa mo ba rouge so masube. Na lobby ok ba pesa kinga papier to ke na ko commissaire ke fo ya na Pampex na e lingette bilamba ko changer na bossa ni boyebi nga pe muta ya vitesse. Est-ce que c'est important makambo ezoleka na école? Est-ce que c'est important Karina expliquera batu na magna eloko leki na école pona mwana? Parce que moi le mwana za star, c'est ça le problème, il faut batu ba comprendre les mwana zo tambola. C'est ça peut-être ton école mais je sais pas n'importe où à l'école toujours na habité batu baza métier mabe parce que je sais même si on peut ça qui mbongo tout quoi mais tant mwana ni tawana, ils ont toujours fait une intervention. Oza se pena na école ya Belge awa ke moi na yo depuis amisubeli nini baby neto na zoba na 15h mundela botika eka bongo surtout eloko ya liboso o mundela protéger makasi koleka mwana ezala te déjà bozwa akize école ya bato malobo Karine aloba oyo c'est très dangereux pona peut-être école wana pe bayoka ke Karine azo aoteka image nini ya école ya bato ke kuna soki mwana subi bashanjaka mwana Pampex te boye na boye okoza bapara mpe jour wana mpo bosana ye komema Pampex elobi te ke soki balobi boyaka nango ke bango bakozanga stoki na école. C'est ça. Voilà Kenato, merci beaucoup vraiment. Les gars de Bagakeno, Baou Bamabi pour la mona na moté bana na yo bazotan en classe bien mamozo tambola bien ça pas kodo classe moné les lopé légalement na moko vraiment me vandi mais c'est ma que na que ce ken makambo ya Adjani balobi ke non na aéroport ya Addis Abeba azaki promotion ya melaki boki so pende ndo ya bosani nzela donc ba bil baye Adjani atikali mais ils sont comme à niveau on a le master bayembi vraiment bon omoni aéroport ya Ethiopie wana ba ezalaka na nini mobo ya VIP ba tia restaurant munene bato to basala rascal na Ethiopie bayebi eza balambaka biloko ya ndenge na ndenge masanga eza wana ba whisky ezalaka wana da mela ndenge olingi lia ndenge olingi donc soko sisi koleso nyoke ndo bakisa yo kaka peut-être makambo bila lobaki nga ponanga c'est normal parce que alobi Adjani amelaki ya soko za moto lingaka bien Adjani lelo alobi que non hier c'est pas aujourd'hui maintenant au voyager maman ne vous ça maté babilumina na bango juste za contre non papa oza sur Bill Clinton azo baté akendolo babongo parce que yo okoboya makambo bila Adjani lelo aye lelo okoboya makambo bila lobi soki ovage na no peut-être na aéroport wana komana no te menga siko na yebi papa tokuta biloko akolia komela wata boyena bana alors to ali na bana video yango kutu na chat to sala na donc on peut ça va partir alors ouais to sala kutu na to sala mo ba interview jour wango zaka Héritier Zobeta Stade de Martyr wana biso to wana skali na Addis Abeba ka jour Héritier Zobeta Stade de Martyr biso to sala na kati ya aéroport wana to tala sko bestre na ba TikTok banini voilà OK donc Adjani pena me mama ki na puti ya solo malambo pi Roger azolo ba awa zelo yo ka pi Roger aza mutu ya lokuta makasi aza mutu ya lokuta pena makasi pi Roger alokuta azako mela bango be na kalame atika depuis agendaka Maroc Adjani asala plus de 6 ans na Maroc pour na Maroc eloko ane le karaté donc amela mo soupete yako mona Adjani akoma santé Adjani azongela beauté Adjani akoma leader pourquoi pour ma mwana o wana kala wana asia bosana ngo ezaka ke arrêté vol azam talboso te o arrêté vol na Skal bato avoyage ba bi ke et arrivé la ka bato Adjani encore malobi to tiko solo la sikoyo kaka sikoyo yango mona sali live expliquer nga pourquoi arrêté ki vol bazala ki na Bill Clinton na McDo
basaki balia baye kolia et baké côté mo quelque part ba mela mo eza McDo te ezali restaurant eza nini mo place balambela yaya bosali skala po bokobima eso bokende libanda koyengayenga ubie bozela nde air na bino vol yaya balokuta pwani bokosa bato bwe pwani bozandi na salle VIP oyo batiaka bato wana oyo place bato bakenda kolia komela baliaka ya ofele bamelaka ya ofele lia ndenge olingi ya bokosa lokuta oyo esi esila te lokuta esi esila te toyoka lisusu loko ebi kaka babato atanga mpe piroge yariva mpe na omela mpe mo eloko eza lisumu te mbila azali komela oyo ya ye ajani mpe azali komela mwa whisky alo aboyi te naomela mwa whisky parce que aza chanteur sikoyo nakomprendre piroge te ye moko abi ajani atika ye moko achange susu bila azalaki omela mwa eloko ajani mpe abi azala omela mwa whisky achange liloba kaka na nani video tolanda ye bato awengi boza lokuta mais esali ke na ngonga mobe ya déplacé akei koséchanger ebisinga piroge nake koséchanger mpo nalata manteau oyebi ke Paris malili eza makasi mais au moment akende koséchanger nde awumelaki esali ke na nsima embarquement esalami Bill Clinton azwaki esu te Bill Clinton na ye mais c'est assuré je confirme que lobi na ntongo atiani ozala na sikoyo piroge il faut akota classe na poto parce que ye moko alobi bazalaki na McDo bazolia oui alobi bazalaki na McDo bazolia alobi aluki asechange boye azonga akutia mbatima sikoyo McDo yango ezalaki na kati ya aéroport obi ezalaki place nini nazoyeba te vraiment makambo na bango oyo ya place tozo continuer Makizembe mais c'est comme si nazo remarqué concert à Werason c'est comme si nazo remarqué que non moi injustice peut ça ce dernier temps la mboka pour na Werason dans le sens que même ba Werason la fois passée a passé qui ba nini à députation mais c'est comme si est-ce que vous remarqué peut-être que non ce dernier temps Werason a postulé qui mais azwaki c'est Werason va poster peut-être postuler peut-être que non azwaki les autres temps wera a passé ba moment moko difficile le lot le 11 bande kona ngai le lot ça le 11 et toi tous les 12 mercredi le lot le 11 mardi bande kona ngai bande ko bolanda biso partout à travers le monde wera bandina ko subir ba injustice nano na ba élection tala mama si de jima pata biso de to salela e pena campagne wana bato ba voter et to sala bien bato ba voter makasi mais maman lekate wera pe ba voter fort mais wera patikala lekate wera sibir makambo ebele na bisa bino na bibotika conseil ya wera o ebeta c'est bon le bagage on botika conseil ya wera o ebeta makambo ya goma botia wera te wera pouvoir ya baluba oyo pouvoir ya Kisekedi bazobetisaka baluba na baluba bajibe ba héritier na ba frère Mike ozoka na ba frère Mike talaka ba pesi na ba Bill Clinton bajibe bango nyonso ba makambo donc wera zo sibir pasi na régime oyo bandeko botika wera asala mbongo na concerne le 15 botika e pardon botika e pena pluboka ndenge odila lobby pouvoir en place à l'élo et qu'on a présence à Ouirati. Parce que ma cadre, tout le monde a rendu tout le temps. Donc c'est là qu'il y a le roi de vote. D'abord, ma cambolelo, tout le monde a fait la présidence de la République. Comment on va bien à Ouirati? Bah, ouais, bah, ça, ici, bah, tout, bah, tongi, bah, n'a, bah, ça, ma camami, nini, na mboka, avant, bah, pouvoir, monsieur Pisa. Bah, le roi de la forêt, bah, ça, bah, tout, bah, comment on va payer le ballon, na mboka? Qui m'a fait côté, mais bah, ça, ça, on a machine, bah, comment c'est là? Bah, oh, bah, ça, là, donc, c'est la plus gros, bah, image, pour que, bah, valeur, bah, artiste, musicien. Oui, bah, ça, qui va canaille, tout, si, quand on a dit, bah, nous, bah, on est coloniaux, donc, bah, nous, mais la chance, moi, dans mon thème, pour les locaux, moi, tu vas dire, ouais, la paix s'est présentée dans l'ambassade, bah, tu mets des visas. Tu peux imaginer ça? Mais tout ça, bah, comme ce soit, bah, où tu peux, bah, où tu appelles, bah, où tu as ma génération à lobby, bah, où tu as ma vie, oh, bah, qui ne rappelle quand tu es présenté dans l'ambassade, bah, je rappelle ma vie là. Mais comment, ouais, ma tonne, ouais, la sonne, mon tout boy, ailleurs, à côté de ma camo, mon camo, pas de couvert, pas de
découvrir on a pays mosusu ba wera son wana ba loboto ba il est de la partie ba papa Michael Jackson visiter notre pays la Congo wana ba grâce à wera ba chati ba nani wera poti ba nani il a mené des courants en mboka est-ce que wera peut manquer de visa mais bon wera ça y a des artistes comédiens pour passer la zone on a été passer test de pas été pour valoriser la mission à Congo libana mboka on n'est pas wera dans le monde entier on doit être culture congolais le quoi la wera c'est qui mais est-ce que wera wana vote de mon ambassade avec des problèmes à visa donc il est notre zone pourquoi banco ya limo na si wapi maintenant on se plaît là bas bon oh biso to nyoka bela rosela mais c'est pas non c'est parce que wera est là on est aussi nombreux biso to tout maman nous comment va rebelle comment Namboka na biso moko tout le monde wera va faire souffrir ti wapi c'est fou on dit la biso nyonso sikoto ko ba rebelle tout ko ba combattant quoi tabe wera moko na ba personnalité na ba crédibilité à wera soit qui est dans l'ambassade même à 10 000 sita photo c'est la honte ya pays on a mutu à wera c'est vraiment la honte on t'a dit que auto no bano awa bandengo ezo soulager bato bandeko ezo compatir na wakati awa me ndeko na ngai na osenga président wera atika Odile Manzaka na poto parce que omoni déjà eloko Odile Manzaka lobi osenga président biso nso tokoma kaka osenga na bakongole biso nso tokoma na soka ba rebelle ou nini parce que kotala lelo ba pour chaque pouvoir ezo na ba problème nango oyebi na série ya Kabila bawera bazalaki pe bayandwa jibe c'est ça ya on a okende malembe jibe pe asibira makambo wera asibira lelo siko le problème ane c'est quoi babiloko ya boende ezali bien te babiloko ya boye ezali bien te kasi baluba pe bazala mona ndenge baswahili bazalaki ko négliger star na bango ya muluba balingaki muyaka siko bango pe baluba baye kozwa pouvoir balobi muyaka wana pe baswahili basutenaki ye pa zomona siko na tiro na biso asita kimbala bien nini yango toloba ezali bien te parce que bawera oyo bazoteka mboka na biso ekende liboso wera yebani koleka président Félix Musika donc wera azoteka drapeau mboka na biso koleka même président Félix koleka na nanga koleka na Kagame po mboka ngo tokomneti na 3 présidents mais wera teka ka drapeau mboka na biso koleka Kagame koleka nanga koleka na Kis Félix bonga na yebi suma kambele kana mboka kuna koto na yoki Kagame koto nazo kananga koto bena minoko ba Congolais ba osite ba Congo misatu kaka oyo azo menacer biso na Kagame pa zolela kuna ke ba fa bese bazo menacer ye nanga pa zolela ba fa bese bazo menacer fa Kisekedi pa zolela ba Rwanda pe bazo menacer nanga pa zo menacer nazo bate nani oyo azali vrai président nani azo faux président voilà na osenga pena Odile Manzaka vidéo sali oyo balubo bakende kolela biso na Kinshasa pour rien c'est ça y est ça olobi no vérité pena Odile wala aonyo kwa mana régime oyo wera son régime ya Kisekedi balingana wera te tokende pai tozonge pai ba campagne présidentielle ozaka na bagoma ba Matadi ba mboka nyonso batiaka liste na liste ya bango komba oyo ezalaka te mais est-ce que papa Chira ko défendre mutunaiti nani Jibe ko défendre non jiba défendre nani est-ce que wera zala défendre Jibe na Séria Kabila parce que ça m'a bien embêté siko wana siko za makambo biso to yabiti yango tolobi boye na régime actuel wera na ba activité présidentielle ba bengi sakayete même na ba fête ya présidence wera pena ba bengi sakayete tozala clair voilà tu as problème nini ya mabe wera asala pouvoir en place siko fanatique vrai ya wera okende concert te ko guerre za na est bato yango balinga pe wera te oyo est zo menacer donc nana osenga botika concert ya wera ebeta na kimia parce que wera son pour balinga na bango paye te botika ye mais Makizembe yo pe mozo kamusanga c'est comme si vraiment yo pe comme caméléon nande dans sens que non kaka yo mozo so na sola ba fanatique maison mais la fois parce que ba no boma vie na yo mais le susu kaka yo ka no kumisa suki non
Bah, on va soutenir sur le concert. Non, nazo soutenir. Te na Caméléon, te na soutenir concert ya Wera. Mais bizaleli ya Wera ndenga na soutenir mais bizaleli ya Wera te. Ya kopesa ba symbole moko pa bana mais ba symbole ngo te omona befe na. Eza des choses différentes. Ezali musala oyo Wera tangisela ka bana, ezali musala oyo Wera futa ka entreprise na ye. Eza musala oyo elesa ka entreprise na ye à côté wana. Ngana koya kotelemela ngote na kosala campagne pona batu baya concert ya Wera te campagne ya bonga na sala te na ko soutenir Wera côté musala na ye batu baya ko soutenir ye mabaya Wera wana na ko loba yango ata 1000 fois metoze la concert le kana bana ba critique ebele oyo na bomba pona Wera ba critique ezali ebele santé api Roger za mabe santé api Roger ndenge za bongo na ba critique mais il faut na zelat Mais non, pour le soutien, 100% pour la 100% en tout cas, les 15 en tout cas 100%, oui, rabet à concert, wana, et ça la bien. Le soutien en ngaï pena, ba fanatique, il y a Maison Mère, il y a BCBG, il y a Quartier Latin, ba Warion, ba Spiritas, ba Gaulois, vous soutenez, oui, Ranson. Igwe le roi de la forêt. Parce que quand la Wera déjà, mbongo zoka na musique, ngana mona Wera ki notika badona bagoma, Wera pesa l'équipe na biso ba bis, Wera za aza artiste ya liboso oyo apesa ba artiste mususu nzela ya kopesa ka badon. OK. Goma ana tolo belaka goma. So totali bato bakenda tika badona goma ezaka ka Wera da falis. Oh tout batikali bakosa ka biso. Donc bo soutenir Wera son. Dans le langage on a kolo ba yangwana batu bokende ko soutenir Wera. OK, merci beaucoup Maki. Na bon soki mutema noza mabe pe Wera zobeta, nga mutema na ngana ngo mabete. Donc yo soko zotelemela Wera, ngai longola ngai vraiment. Oyo na mona soki na olobela Wera, ozolingo sala ngai bazeta trappe. Wera beta concert na ye na kimia. Abeta pena concert na ye bien, merci vraiment Wera. OK, on dit après tout va ça va dépenser bon va dépenser tout sur bêtise ça merde. Siko ozalaki na no koluka olobisanga mabe après yo moko komi osfanya les choses. Da otanga na piège pona sopana natinda batu baboya ndula Wera po omoni dakoti na piège te ale yo ndongo sukola nzoto na yo. Tala batu bande ko boleka na ba micro na biso kozala ka prudent parce que ba question ba piège ya boye. Tala de la forêt ndena zana yike pecho azala atelemela nga fort. Mais na telemela eti na musala e ko laisser exaucer vraiment ata yo moko. La Gladys. Ah ata yo moko. Ndena ozala ba petit. Ona yo. Omoni toya wana parce que la moni pe yo oza na pe fali to senga fali apekisa ba communicateur na ye makambo ba sala mikolo eza bien te. OK, sur quoi? Côté le la Kofi olomi ba komi ko manquer Kofi na ndenge ya mabe. C'est pas bon. Ba komi ko sakana na Kofi, ba komi oza Kofi neti master na bango. C'est pas bien. Na ba analyse bino bolobaka Kofi awanda makambo ya fali. To moni komi le contraire, c'est comme si bino komi olanda makambo ya Kofi. Kofi acha libaya na bozoya ko loba biloba loba donc comme si Kofi camarade Kofi azali papa ya fali mutasala fali botika biloba loba na ebiki le respect pour la négociation ça musana ba bien to boité na Kofi abana déjà ba mamine déjà bana kala na na sens ni awala na été parce que Kofi abana déjà ba olympique ba bloc billet déjà depuis longtemps makiseme mais est-ce que pour na mama Kongo c'est pour na mama Kongo peut savoir conseil était que non mama Kongo alimbisera batira na se batira mai na fait ba melamo eloko place moko ke ba bossa la makambo na ke ba la justice o bien za mama mo bien pour se rana bien alors beaucoup zepe batira na se te mama Kongo to sola na bien na makambo na bango oyo mwa kota ngo mingi za te to pesa ka conseil ba luka batira na se parce que Karine azala ndeko na bango za ivoirien te aza congolais. Voilà. Nga eloko esala nga pasi ezalaka kiyanke oyo baluka basala soki mutana mukanda te kiyanke wana. C'est ça. Eza bien te parce que mama Congo soki alobi aluka guerre nanga ye moko déjà obanga place aza avec keli na kendi na ba guerre ndene parce que na akoka jamais koza photo moi nanga soki na poster na volonté nanga mama Congo za photo moi nanga okosaka nango ndenge bosaka na ba photo moi na Karine je pense elle est caté. OK, c'est bon. Merci beaucoup Makizembe. Vous comprenez?
Donc namoni pe yo pe na mboko vraiment intégration vraiment ça va parce que ozotambola partout hein. Non. Yo intégration c'est vraiment c'est bon ozo za matalana te ozo vraiment moni que yo na mboka bato vraiment ozo mitia pe na place na yo boulot ozotambola pe na place Belgique mobimba. Non, naotambola Belgique mobimba, naotambola Belgique mobimba. Naotambola Belgique mobimba parce que biso tokinda ko tosala rassemblement ya ba matériel. Ozo comprendre, ba bengisa biso na ba ambassade, ba bengisa biso na ba commune. Neti lelo na uti na mais jour wana ba congolais bele ba kutanga na ambassade ya Maroc na bimisa ba ordinateur d'ailleurs comprendre que ambassade ya Maroc ezaka nanga pembe na gare du Midi ba congolais ko ba okamwa na bimisa ba ordinateur na ambassade na zotia na mbale ba ordinateur poto na sa ba collecte neti lelo touti na Croix Rouge touti na Croix Rouge na Liège touti na Liège lelo journée monba na passé kuna ben mana yaki na ngai Belgique te ya Kistar mana yaki pena na buka mapapo parce que na luka venir ya bana na ngai eloko esali na motema pasi Karine makambu alobi abina mesana na nga kolala tineve mais lelo na komi kotia réveil po mwana bandi classe Karine langage wana lobi eza mabe surtout soki mbila yo kike yo depo yo lalaka na otineve be obandi kotia réveil obandi kolamuka tongo po okenda otika kaka mwana na classe seke baloba yo oza na utile te na mboka na bango donc oza utile te po olamukaka tongo te olukaka no musala te osalaka no eloko te Karine azokokisa 7 ans papa biso tolamukaka 5 heures soki bana baza na congé nakendaka na ke Bruxelles natiki bango pa oncle Patrick ya Misi bafandi kuna epa mama Julienne Ngongo bafandi efie nanga Louison Mbata na Cape Town sere nanga Pauline Lumumba RDC Monde koma yo kozala na pays ya bato pays ya ordre pays oyo ezosenga mutu nyonso efa sala yo lobi yo osalaka te yo olalaka na oti 9h mais soki bokenda mama Congo yaya eza na bato mosusu bakenda boye ozokanisa kokende ozwa mokanda oke mpe kuna boye parce que mokanda ngo ozwa nde nini mama Congo abundaki na yo te asimbaki yo na nzoto te azokisi yo te okanisi mokanda baopesa bongo na badiscussion ya internet ya mosika yo ya mosika ayaki mpe komenation liboso ya ndako na yo te oza si okokoma kuna boye mpe batie na centre ferme mundele azwi mwana ke obokolo mwana bimeke makisembe oza ndeko moko mama Congo ayokelaka yo eza bien obenga ye mo bokonse mpe l'esprit ya bien mama Congo atia na se surtout bango na bango atalaka baza bana mboka donc yo oza na moko olobela mpe bango otake ndeko bon batie na se ça ne sert pas nayebi te compliqué mpe mutu oza mboka mundele bakisana na biso osala wana eza okoma na angle ba mundele aloba nde malembe mais so eza tie na mesa lesilia bon wana sikoyo ozoloba bongo mais oyebi ke bango bayokaka na bango te tosani ok ça va en tout cas makizemi wana toloba toluka yo lelo mpona mwa moko mibale ezolikana lelo omonaki ndeko na biso ajani na bango ezolikana mpona ndeko na biso Karine alors nalobaki bona luka yo tosola moke na bon nayebi ke tokomi presque na suka bon nayebi te soza liloba suka comme ça non merci beaucoup na obenga mama Congo tosolola namoni pate chambu yazobenga yo na obenga mama Congo tosolola toyokana nanu ndenge ekosala passe mais ekoma mbala ekoma pe trop parce que nabengaki ye makambo ya Jaël Lisho atiaki na se amona nabenge so ya Karine en tout cas mais na promettre kaka mama Congo ke nazobenga ye na TV na obenga ye mais babiloko yango eleka na bainternet namonaki muka mpe afinga mama ya tolobelaki yango tolobi mama Sara tola kufa makambo ofika ba mama o ngana bango toujours ba peuple congolais to PDP makambo na biso te coutume na biso na biso pe quand même toza bantu to respecter ba mama baninga to comme appelle ba niveau mo bete toza bato après tout mais en tout cas Patrick Chambu yo ya mwana mama do mawete yo ya mwana ya ona baki lina luka yo vraiment to sur la moke bon na éviter c'est ça un peu merci beaucoup merci Sir Pauline Lumumba RDC Monde merci